Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai ngande kuna bino Simo Poso Lobito mobala pembeti na Dubai mobala leki libongo nelengi ebele bela te bokolia bongo ndumba zui permis papa lopanga beli liboma mibalo bakabaka te suka suka batika la kabango keba nyoka akuswa biso ndakala milingando nia wakangi balo ngawana li mbwa rouge atotse longa ma okolia te la lulala kema nyoka akuswa biso nanya tunie zoba tunie ekenda kabungu zala zala ekenda kabungu kema nyoka akuswa biso mayele na kote nyonso ebela te bolia bongo ndumba zui permis papa lupanga beli liboma kema nyoka bolelo sonandonge bana mama na yeto sola lisolo ya ndeko na biso nani oyo mwana nani Christelle Masabina ba yebisinga noko Simo asolo na ba ndeko ne o abutaki suki na Strasbourg suki ni Christelle poto soki to loba ki te mbelo po sale loko wana te omoni ba comportement na bino Christelle vie suki wana te yonde muto tikali suko na problème yaya mobali wa kuzona bana kati loba bana kumbeko kaka amekyo Dubai amekyo na nzulu nsanza ake mobali ki se respect loba so bato ba nani ba Joseph o ba yena ki mukolo po boko le loba po Joseph aboko la kadiba soki kaka Joseph te o sono muta normalité yaya na bana wana nyonso te loba na yebite mawanza be sala parce que des autres sont l'équipe plurielle o soka Joseph loba Joseph wana ayeba te Joseph wana et ça moi passe le bon soit Joseph mon balo qui serait le bateau ça va la province le quoi na souhaité ozo mais Joseph le bateau soit Joseph parce que Joseph vient de beaucoup la bana banda bango wana parce que loko wana bino makambo na bino kaka ba yebisaka bino Christelle Masabina au salbiso passe mingi mo leki nanga au sal mobali 14 ans pour nous refondre la motema to pesa ndeko no mukanda o pesa jitwa mukanda eloko ni zangaki olingol babino bokuma kaka mfutima ba mfutaki nga te ozano motema nezaki bongo amfutima te parce que bokuma kana faiblesse wana e boyaki amfutima te yo moko yaya po ba mfute yo moko il faut pe oza ofunga la porte d'entrée c'est que yo funga ki porte d'entrée yango na pe ozaki amfutima te yo moko na moment de tozo ke ba mfutime sa te yo moko sope ni ba mfute yo c'est le sololité au sololité mokete Christelle Maumba au sololité yaya kolala kolamuka ezabitidité lelo ta sikote omoni muninga la Brine Masabina ndenga nzuluka kumuka sa katika cha Dubai soko ta rete anzuluki tila nzulunza babia koli tikuna na sekuta zotsa yombo soka asukoli ka bodinyo sezongi pembe pona nini bénéfice yango wana bokoma karate bakuti bokoma kaka surtout so bosuka mobala kitoko bokoma kana klebo wa wana kasi suko mobala zosu mobala mususu bino nyonso boso mibali mususu to mona bino pe to mona bino vanté ba prouver bisoté yaya bokotika la kaka bongo bombe manana bana bokomo lekati pa ba sisa society bakomo tino tena bakwa rouge pozo bilo akulia na mabe osala bato klebo wa yango wana bosola te siko ozela ki famille loba bato ba yasima biso msuto loba Christelle Masabina et Christelle Maumba omoni eloko yo ngobeta yango ne uteke paya Christelle paya nani la Brine Masabina ya kozongisa biso ngote tozaka nanu na shoka munene yo so ngobakisa ya na bibino basapota bolinga nini bolinga batikela bino nzilu nsanza kwevanda osana ngomuvuma nyonso na mbeto ba pesio oli soki ka mukolo na so ba pesio te okomikanda na okange ka mukola ya mukanda bon plupart bato kaka basaka na mikanda te bakoya kana place baso balinga nzoto wako yinanga jimafu soko landi biye bana mama ebele te to kolia bongo hérité wata soso lembe ekenda bongo hérité wata yo bongo nanga ya solo yaya soko landi kaka mibasi o mingi bapimi la ba mibali mikanda la na bongo bakaka basan bato balela pite bamela minka whisky 6 na whisky ndenge pa la Brine mela babia mela ka kumulu
nyonso kuna kote nyonso ezotoka etoka na se etoka kote etoka kuna nyonso ezosenga kaka boya na tala yo basapi te plupart bato basukaka bapimelaka bato mikanda soko olandi oyoka mwasi api te na mbe bapesako mikolo nyonso mokolo ka moto wana kopesa te ekomi lokolo opesi mbwama kaka zwi bana kotikela bino ngosiko na ndako ilalaka sala nango muvuma mutakeli kaka zero libungu tulu yotikala nango na mbeto yo ler nyonso me soki kaka mutu ana lobi moyen te nsoto bien omemi ngalo machine mapa kute pe maka basalaka ba traité yo boya nyonso wana amema ngambo surtout sopo kutene na mobala ngo pasa sumuta kopolo kopo mutambuta lombe muta ya bajonga osambwiti bata kopolo kwa amela tro mwoti peso amela basali dio ya nani ya basula rararo memboki kufi yango wana parce que bilo bolo ba kako te makam de ces en cours en cours de validité look mona bino ça so ba dadi pe loko ezali so be tobito land eloko moko salami na ngopete tuyaka maboko pamba Christelle Masabina Maumba tuyaka maboko pamba tozoma maboko pamba yaya bazwaka te mukanda batio na kati ya Dubai bakamati balekisi tirette bakangi te oyaka maboko pamba surtout batabondi babi nonko simona ngope ndumba même azalaki na junior mubulu na yoki ngokuna batekelinga diskinete babi noko simozu ndumba te me ndumberere likolo ndu ngapi oh babi onoko bakeina yoka asaka kote na biso amela kasuki na bara mutu moko bo batangelenga babi ndumba ngabia basi bazanga bokenzu basalo kwa biloko ya régime ozolia munoko ezo beta munoko tondi o mai parce que ezana ngo elengi te bango wana basa régime kadi babi noko simo mawa mwana mwasi wana anyoko lipenani nani J3 ba J3 misusu J3 junior okufina yo moko na rebele obike basa onka ba lekelela kaka mibale nzambe Christelle nzamba mona yo apambola yo ezana eya eloko te vanité de vanité junior a personne na butu mona batu lukete komie mukie mpona kobalolo na mbeto po kaka nini Christelle nani azwa mukana mais ozomona nyonso wana te bosangisa pe dossier te mutu na mutu ana dossier pai na ye a domicile so ezati azape yaya soko kutena mwasa malamu grâce à Dieu soko kutena mobala malamu yaya bana mama soko sana mwasi na yo bozo yokana papa vanda na sopisa bino conseil na linga bino mi soko zapela mobali na yo bozo yokana bien mama vanda kolingo yoka baninga te misusu batanga mate babala misusu batanga baba mona libala sima zonga mais misusu pe batanga mati ya okufa na mobali na ye bazali nyoso tute batanga mababala na neti balabrine Masabina banani ba Christelle Maumba bango batanga mate babala batanga maka yaka na kunyoko la yo muto ko en équipe na ye akunyoko muto ko linga Christelle Maumba muto ko lingo lo ba ya abano yoka kute lese na banane bele olele lakini olele bango ba ko kokota na chambre dérange ka bango a déranger tant ba meko Dubai ozana ngambo loko ba nokoteka na auto sala ki loko na yo lo bato so ndo ba coup direct na omoko boto ba petio na tsa muvuma mais ozela mubalo tsana ndako lo mubala ba ndo yaka po ameka Mungu akena yo ko tsa projet ko bala te junior amemi nyonso eloko zate yaya muninga malamu azani ka Jésus bana mama ya solo muninga malamu azani ka Jésus siko yo kose bovandi famille parce que soki be bantu balobela kiote la brime nani Christelle ongo sala poni bokoma ka neloko moko boye bokoma neloko moko bo moi eni moko boye et comment vandi sabino bo surtout so suka mobala kitoko azani loko te na mukanda yaya okwela berso okweli place mapi surtout so saka kitoko ya osala mukanda te
Sidi pour ça bakwela ka basa mami. Nani ba masabi na basa. Ba Christelle basa belé na ba labrine. Nanu basili na lobaka na bino. Badi basa bandeko bango na Christelle ngabi ako edike ndeko ne ka ndengwana. Na tele pe fionga di Junior eza ngo problème te mais modèle à Christelle asa mo simuko asa mo simuko ifale yako tika ngana so mapa bongo to kabwana o teke to vanda to mela no tite eza ka yako tika ngana so mapa bongo to kende eza lokwa tuzo ze pe lupangu neti nani mamundela baki akobwaka ya nani ya kofelo mide tuzo zela po asa bwakile biso pe biloko nyonso eloko so bosa na kaka lupangu ndenge naturellement rifabi akabino bosa kuna ndenge ngani ma rifati suko lupangu ba bwaka te bino bolobi ndenge abia ko bwaka ba bia ko bwaka tozi la vraiment nani mamundele sunga biso bwaka lupangu biso na ba nani to na ba cop la Sule kauka zala be sengande me condoléances zo ko indekaka zala mutulanga kacha tongo be sengande balon oya ko boya boyine ekenda bongo la nati lokole la mi da France kama nyoka awoswayo zala nati lokole mokumbi bato na mokumbi bato yonde oya ko boya sala mokili na ye mokumbi bato na mokumbi bato nati lokole zala kama nyoka nati lokola mema nyonso la bolelo sona ndonge ebele te tokolia bongo nati lokole soleil wanga solisanga bien na kotona miniature pamba na sens wana moment de to so kende yaya Christelle soki pe to lobela ki ete mawumba mbele loto tikali kabo kama nyoka akoswa biso Odeti nzongo yanda na onze la prime d'activité mais kenda bongo na sens yaya malamu ezate na communauté congolaise surtout basi mingi mama système siko toza to tikeli bilongo vanda kana wanda sala ndengo lingi soko bando ko kata ngo bando ko sukola ngo bilambo so nika ngo nika na yo système siko ngana keka libungu tule loko te na tikelo na ndako po o sala ndengo lingi pour tout monde so loko to sala te ba peso na butu ba peso na mo soki kaka mukola mutu na bika moyen te na ko zwa yo na kango kana tanga renouvellement yo na préfecture yo nzambi mutu apesa ngo mikolo nyonso nzoto pesa yo mona ngo nikutu nani machine kutu pepe maka o te basala ngo traite basala tu bo yo zoko ko pema mama plupart basoka ba pimela batimika ne ba lela nzoto bana mana ko cité ebele teto ko lia bongo Didier Lacoste mongongo abana kini Fere gola zala prophète osala biso parcours sito yoka zala Fere gola ekenda bongo bana mama suka sule kauka zala yo bongo zala selo skam tata mapasa epanza makita depuis ki pomba yo bongo nanga bongo mieux de son Werason batu basala les grands formateurs JB Piana na boko loba JB Piana la ebele te JB Piana olia bongo ekenda bongo na boko loba batu bayo yeba likamu na lobi butu malamu